DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. DMTV Mbino Sengoza Abiso Yako Yeba Bolanda chaîne YouTube Nabino DMTV Boebi Yango DMTV ezali la réalité to analyse akapio to laksa kabino pe ba réalité yamboka na biso ndenge makambo ezali ko se dérouler lelo to lingito memela bino analyse d'un sujet d'actualité oyo ezali kolekana wa na République démocratique du Congo mais avant Boebi Yango tozo toujours habitude yako rappeler nabino oyo etali maladie ya coronavirus to continuer komi batela en respectant ba mesures barrières oyo ba konti ba peste biso objectif essentiel na biso to briser chaîne ya contamination pour to longa maladie on a plus de 8000 cas confirmés dans la République démocratique du Congo ezali ebele coronavirus ezo faiblir to continuer ko adopter comportement moko responsable et bien pourquoi parce que boyebi prévention ezali seule alternative to zanango pour na ko lutter efficacement contre maladie oyo Tomituni Boye nani azasima ya Atu Matubwana gouverneur ya Congo central Atu Matubwana gouverneur ya Congo central normalement asengeli lisusu kovanda na ngwende wana tasengeli lisusu kovanda na kiti wana ya bokondité na Congo central mais azali ko continuer ko diriger par défi. Est-ce qu'Atu Matubwana za ko défier mboka mobimba? Est-ce qu'Atu Matubwana zali ko défier justice mobimba? Question tozali komituna. Pour mieux comprendre moi moké lisolo yango na ba enjeu ou ezali peut-être autour ya Atu Matubwana, je vous propose de suivre Louis-France Kouzekissa, c'est un journaliste en même temps juriste pe oyo a abordé pe moi moké aspect ya likambo wana ndenge ezali kolekana na kati ya Congo central, ça crée une crise ya kosaganate na kati ya batu ya Congo central, na kati ya population ya Congo central, présence ya Atu Matubwana comme gouverneur et ça ko gêner Atu Matubwana normalement sengela zali soute mais azali mais soka zali wana kola azali na soutien moko makasi o to lingi to analyser to meka comprendre soutien o Atu Matubwana zalango ezako uta wapi to landana Louis-France Kouzekissa bon na sima tozo zonga to pesa moi point de vue na biso par rapport na likambango et puis bien entendu to clôturer analyse na biso. Je rappelle que vous olanda DMTV chaîne YouTube Nabino, abonnez-vous s'il vous plaît na chaîne Oyo bobo sana pété cloche moko notification ko apparaître juste à côté ou cliquer wana ou comme vous notification sur ma prochaine vidéo pour mettre en ligne. Suivant Louis-France Kouzekissa et puis nous revenons tout de suite après. Il faut pas noter que l'existence comment le système est nini finalement qui va voilà existence il y a alliance FCC cash et ça les conséquences il y a affaiblissement et appareil judiciaire. D'abord ça il faut le noter, il faut le confirmer parce que le lot cash en tant que famille politique à protéger ba oyaye. FCC en tant que famille politique à protéger ba oyaye. Et dans ça l'appareil judiciaire se soumet aux caprices politiques. Et en se soumettant aux caprices politiques, comme on a cours, on peut rendre des arrêts contradictoires. On a une humeur politique. Donc, en tout cas, moi je me disais, ce qui allure au appareil judiciaire est joaki, parce que Félix, c'est que les agents les vieux moko, où ils sauver vie institutionnelle, c'est la justice. Ce qui déjà justice, c'est banni comme à torpiller le rôle à l'élo, c'est fini. Et vous allez tout compter sous c'est l'élo sous soutien. Voilà pourquoi il faut atteindre les rigueurs de roulement, organisation et fonctionnement. Il y a un appareil judiciaire nuance au niveau il y a une décision et puis au niveau il y a existence. Pourquoi? Parce que le gouverneur a défié FCC. Il est allé, on les a vérité. Parce que les fois que FCC a démissionné, c'est un scandale. A démissionné, il a été protégé par les caches. Donc, j'ai des ping-pong pour cautionner les autres jouets parce que Atu est protégé par les caches et cherché par les FCC. Et comme FCC cache bango ba bundaka directement te ba bundaka au travers. D'autant que ba bunda ba conséquences au niveau de fonctionnalité des institutions ou de la fonctionnalité des institutions. Voilà pourquoi les lots
Ndekwatou Matubwana, pour des raisons d'éthique, pour des raisons de moralité, il fallait qu'il y ait un gouverneur. Pour sauver l'image de la République. Parce que moi, je suis sur ça. Donc, les questions de salut du peuple, parmi lesquelles il y a la considération juridique internationale d'un État. C'est-à-dire que Merci. quand vous pouvez voir un gouverneur qui a participé, je dirais, à un abat, mais le lot continue à faire comme un procureur. Et ça, au niveau international, nous sommes cotés. Voilà pourquoi l'habitant au Rwanda, oh, biso, tozali souverain, parce que nous sommes incapables d'organiser. Voilà pourquoi on a une intelligence à président, parce qu'il est le seul qui peut mettre de l'ordre. Ce qui a été ordreté, Kabila a présidenté, FCC a sous le pouvoir. C'est lui qui a le bilan à défendre en 2023 s'il sera candidat. Il doit savoir que tout ça participe à la côte naïe. Merci. Louis-France, procureur Albaki qui est faute d'obtempérer la décision, l'exécution à rien, force et la loi de Kosala Moussala. Donc, tu évites ceux qui ont mandat d'arrêt Kangaye, bon, ils ont sous la fonction démissionnité, ils ont un privilège de juridiction, semble-t-il. Comment ça va se passer? Boti Kolandawana, Louis-France Kozekisa, ndenga a émettre avis naie par rapport à la question sur Atou Matubwana, gouverneur de la province de Congo central, où tozali komitu na pourquoi Tinangonga oyo azali ko continuer ko exercer ba fonction na ya gouverneur de Congo central alors que na niveau ya assemblée provinciale dirigée par le docteur Matusila déjà ba longola kiye et puis finalement cour constitutionnelle a équipé ko confirmer constitutionnalité acte wana ezala ki posé à Kolongola. Donc, confirmer qu'il y a tout Matubwana, Azali sous gouverneur, il y a province, il y a Congo central. Mais curieusement, il y a Azali qui continue à exercer la fonction de gouverneur, to yébité au nom de quel principe, au nom de quelle loi, parce que Nao Biso to yébi ou toujours que arrêt rendu par la Cour constitutionnelle les ali non seulement exécutoire, mais koki peut ko discutaka yangote. Donc on peut même pas faire de supputation, des débats sur yango et donc Sengeli na tout Matubwana atika. Pourquoi Atou Matubwana azali ko continuer konganzama na kiti wana au point ya ko obligé même na procureur près ya cour constitutionnelle akoka ko adresser na ye mukanda moko pona ko kebisa na ye ko senga na ye ko tika kiti wana ya bokonzi sinon te force reste à la loi rigueur ya loi ko zala appliquer. Je pense que Atou Matubwana azali pomba aleki justice na makasi tonini tozali ko comprendre te que gouverneur moko kaka boya tia tetu na cour constitutionnelle oyo même chef de l'État Azaï Nassé n'a pas encore respecté parce que Nassé non parce qu'il est le garant de toutes les institutions mais chef de l'État pas comme un chef de l'État il a fallu que cour constitutionnelle a rendre arrêt naé ou homologa qui va résultat il y a CENI c'est dire l'importance il y a cour constitutionnelle na mboka na biso et donc cour constitutionnelle à lobby qui a tout Matubwana azali le sous gouverneur te mais azali ko continuer ko exercer siko to mituni nani azali derrière Atou Matubwana gouverneur à Congo central qui est derrière toi nani azasima na yo pour continuer konganzama na kitwana bokondi ya Congo central. Alors tout part de cette histoire de la fameuse histoire de Mahamimi au Salema qui connaît la Congo central avec son vice-gouverneur Justin Luemba oyo bribi makamndenge le kana ki inutile pour na biso to ko sala ba rappel wana awape ba enquête au Salema qui est talisaki que gouverneur titulaire azalaki de Université Salema qui wana alors pour na ko sauvegarder image ya République pays image ya Congo central boyebi ke ba Congo baza batu ya luzitu baza batu bayoka kasoni baza batu bakoyi komi exposa kaboete il a fallu ko longola bango nyonso mena ngongo tozoloba et le gouverneur et le vice-gouverneur bango nyonso bazali toujours kaka en fonction ce qui est un scandale mais sikoyo nani azasima ya Atou Matubwana lorsque ba événement wana ezali parce que Atou Matubwana il faut savoir que Atou Matubwana azali mutu ya FCC to ebite so azali susukara ya FCC parce que finalement tendance na epe sikoyo ezoyeba na lisusu te est-ce que azana FCC est-ce qu'il a basculé na cage to akoma na opposition na lamuka tendance na très clairement yeba na lisusu te mais FCC et rejeta ki Atou Matubwana pe et appela ki na démission na ye pour la raison de moralité pour la ko garder image pe FCC basenga ki na ye a démissionné mais Atou Matubwana a boya ki ko démissionner pe visiblement azwa ki soutien moko ya bato bazali proche na chef de l'État batu ya cache pe
ezali makambo ezali koloba masikoyo ke sima ya tout matubwana ndenge bazali komona ezali batu ya cash notamment kombo ya ministre intérieur ezali kotanga mapena masolo wana Gilbert Kakonde et voire même parfois même na yemoko chef de l'état yango tozali vraiment komitu na si tel est le cas soki ezali vérité je crois que ezali quelque part ko sapepe mosala oyo esalami na cour constitutionnelle esengeli bakoka ko respecter yango et sikoyo na ngonga oyo procureur près à cour constitutionnelle a rappelé na tout matubwana makambo oyo soki a obtempéré te qu'est-ce qui va se passer? C'est la question que nous nous posons. Est-ce que bakokanga tout matubwana pour acheminer na makala comment ekolekana nous voulons suivre? Nous pensons que le garant du bon fonctionnement des institutions, le garant de la nation, le premier magistrat de ce pays qui est le chef de l'État et Sengeli Akoka Kolandela eloko wana a veillé à ce que nyonso to koka osalema na respect ya procédure. Le respect de la procédure ezali que Atou Matubwana ne peut plus être gouverneur na Congo central. Batu oyo bazali kopesa ye makasi wana et Sengeli bakoka ko lâcher pe kotika parce que finalement nyonso la mboka oyo komi nango kaka ba guerre moko ezali en interne entre FCC na Cash pourtant baza en coalition mais bazali komi sala na ba guerre moko boye oyo ezali nango ata intérêt ya peuple te. Voilà pourquoi makambo za contre na Congo central batu ebele bazali kolela na kombo ya Atou Matubwana boyebi déjà kuna moi clivage moko pe zalaka cataracte bas fleuve donc makambo ane créaki ba problème ebele déjà na Congo central il y a beaucoup de réclamations boyebi makambo mingi ne mona se mazali ko réclamer zalaki pe kaka mabete donc na Congo central bazana ba revendication ebele o esengeli ba passer mais déjà na gouverneur aza ko poser problème boy ezo sala ke moyen batala pe ba problème o eza ko préoccuper bana ya Congo central ezalité donc l'état esengeli a s'imposer parce que n'enka procureur près à cour constitutionnelle à lobby force doit rester à la loi et ezali mawato comme d'ailleurs na niveau que procureur près à cour constitutionnelle comme à niveau il y a qu'on rappeler na un gouverneur pour respecter arrêt à cour constitutionnelle mais justice pe sengeli yango moko imposer décision à cour constitutionnelle c'est quand même malheureux to vivre ba makambo ya boye ezali ko pesa pasi pe mawa merci beaucoup to comme na suka ya liso na biso soki bo sepelaki bo sa la biso like ko sala bien et surtout bo tika pe moi commentaire et au sala biso malamu mingi bo s'abonner na chaîne DMTV bo santé ko cliquer sur la petite cloche à côté ezali pour la notification et permettre la bino bo comme notifier dans la prochaine vidéo to mettre en ligne bo mi batela coronavirus ezali to respecter ba mesures barrières pour prévention ezali seul moyen efficace to nango pour te mi protéger. Merci encore une fois. DMTV vous dit au revoir.